naza maître. Maître. Donc tianga na belefte na succès na nango ya dégâts parce que ngana tambola na nzela balandanga mais bon balandanga bango en fait. Otianga na mode succès naza kutu ya grave. Parce que ba succès oyo ngo ngana osala otangela ngati na bano yo so sangale musule lopi ba otika osala ngote. Donc en fait l'expérience compte, d'accord? Tu regrettes de ton passé? Pourquoi pas? C'est ça qui me donne la force. Passer dans un peu ça a force, on a la psycho au présent. OK. Il y a un passé et ça le présent, il y a un talisi va fitir. Il y a des choses qui sont à Janit. Parce qu'on est à Janit, à Saline, à comme na mususu. Quand on est à Janit. Voilà. Il y a un moment qui est passé, il y a un présent. Fitir paye en moi tout OK, Pourquoi frère Nayo Didier Lacoste pourra peut-être tenir le propos en disant que les lots au Kokalisou Makambouana parce que les qui s'abattent. Donc la ligne de s'en charger n'a été parce que trop peu ça va tenter tous les jours tout peu ça va gaz. Notamment les qui ma solo organisé street vanda statia marambo ezali nazanga la instrument naza complet papa siko yé mutu ana lexara tangote ya romelaka bakisi ya batama boma siko ka santé wana munene wazo koma lokola bidon tous les gars na bastige na biso tika tata na mombala vana na kwena ye na biso tous les gars tika tata na mombala zaka place ali après ça qui comme un tour de contrôle oui rançon après ça héritier Watanabe azana comme monsieur tour de contrôle moi liboso moi nani moi na liboso ya maison mère la maison mère ngana edite mutalo bango wera wera lo bayana c'est ton dimela wera ndenga ba la coste moi na liboso na village village mboka na bango idio fat ba pese pouvoir na mboka oya botameli ah za moi na liboso na idio fa na village na bango pourquoi tenir moni bin Clinton a otikoleka aleki na ba émission à longwe dynastie à cause de Céléo bien longa cause de Céléo mais soya lobi na bino la longa pour na Céléo neti ngape na sepela neti na moni mabe et que zongia na minute ezo yinda bi Clinton na Céléo na oleka na ngai po sepesa na ngate siko na Hollande na pona yoka ni sepesa rote ko na yoka nini papa c'est Kolanda bangote arrivé yote ba epsa yo bazar ba artiste ba yote pas faire bazar mais soit zala kuna tiki na yi na tremplin de star cela veut dire c'est comme moi na yo kuna mambo ya na mon pépérete approcher na bishop vous comprenez que premier plan na marque single ba petit ba emiti mais be goiste ya batu wana ba tika tantin banda ikaka ye bando banda koyemba bongo zwa combien te mais toke na tozonga bando banda koyemba yo moko osala nini ozwa nini elakisa yo nini. Si aujourd'hui Fally Ipupa t'appelait à Diane pour une collaboration tant que moi na wenge oyemba na mon quartier latin vous allez le bienvenu par la featuring te pour le nineza pour na boy na yemba na yo ya kolobaka no makambo ane simbi pour na yemba ki na ye na koti nze mulanga na yemba yo moko te boyemba na faire attends papa oyemba yo mto lobi na yemba na faire boso na bina yemba na faire te na lobi na mutu musuto yemba et c'est obligatoire pour na yemba nze mulanga na faire tout pas si fort ouais soit na archit aux archis à sol Mainase mafuta likolo tande zote pate koto mona huile koto kuna huile de frein ya mbila sikwe vandi wana pesi rouge makila Melvin Beats bande kwa Congo bande kwa Turquie pona bakoli na bino na ba transfert d'argent CMD multi service sombele suka na bisanga baluki CMD na butu bakokite babibi na moi na masola lokuta ata kutu bazaka na posa barango ata kutu bazaka na posa ya myom ata kutu bazaka na posa lingundu fo baselo za koli mo bakato yango nani akufeli ndeko oyo yaki kozwa koli azate mupepe nani basilisi kolota te tangu na ba agence na bango bakokanga nde bakotimbela
na CMD na récupéré Colina nga et outil Turquie. Balobi a onde masolo. So boyebi musala te outil kateto. Ngayo na CMD na Colina nga mobimba. Nga za nga commerçante, biloko na nga outa ka Turquie. Ça CMD en tout cas mato. Ndeki michopo libanda ezate bondra na confiance ya Sirge. Balakin CMD multi service. Na kota ki mobimba na bibi pe na Colina nga mobimba. Bako sabinote. Mesdames et messieurs, Bambo Tenabino, vous allez partout, disséminés à travers le continent, dans ces pays, encore une fois, que Zalanabino, vous voyez que lorsque nous apparaissons devant vos écrans, c'est justement parce que tu as une information, tu as une actualité. Alors, les lots, ils allaient actualité, moi, il y a moi qui sont parce que justement, ce n'était pas prévu en fait. Dans les kakaka avec mon réalisateur. Et on me signale que l'artiste musicien AJJ a répété à Awa. Na boyi ko benga, na boyi ko lukelo moko de gauche à droite, na bifona côté là, na sala ki songi, na rata makamba. Vous êtes sur 3W Congo Mokele Télévision, mesdames et messieurs, encore une fois. Je suis très content, Yaroye Baké, bozo le kangaite, bozo commenter, likez cette émission massivement. Commentez et partagez l'émission, c'est encore moi, Nondi Premier, mesdames et messieurs, un grand merci. La partenaire n'a CM2 multiservice, bon musala toujours ça là, justement parce que Bozan a besoin, il y a des informations, Nakati, il y a musique à Congo. Je suis venu surprendre AJJ Adjani Ceceli avec son orchestre Tremplin de Stars. Je ne sais pas si il a le bien ou très bien, mais j'ose croire que Naza, justement, je suis surpris. Il y a comme une organisation Oyo, te belé, kokolobela ngote nga naza na besoin de kango lelo. AJJ mbote na yo, mon frère. Ouais, ça va. Bonne santé. Super bien. Oui, bien alors à Liboso, na kaki na sala surprise Oyo parce que nazoyo kana musika. AJJ a un orchestre moko ndre batu ba betango kara. Mais lelo Ngamorotan on a côté na fandi na yo qui Tremplin de Stars. Nabi wow, félicitations pour ça. Merci. Nabi te bomi bete la non maboro nabi que Bandeko bazolanda biso de partout disséminés à travers les continents. Balingi baye banano. AJJ oute ko boa ke la biso jus d'orange, Nzembo Oyo. C'est jus d'amour. Jus d'amour, pardon. Vous changez ma donnée. Jus d'amour. Jus d'amour. Mélancolisme, ça la Nzembo là. Après au lit, moi quand on la mort les sous où tu vas pas manquer n'a que Ils sont mis ça là, on te sort là. Ils sont au boulot. Tant bâtiner que là, nos plans, au savourer. Là, il y a toujours une bonne belle. Donc, mode préparation quoi. Je prépare l'album encore. On a toujours un single. Single. Donc, tout à l'heure, la deuxième chanteuse Obima, on va bien mal aimé. Mal aimé. Plutôt qu'un générique. Voilà. Mais déjà, Nathan Oignon surtout. Aujourd'hui, il y a absence dans la musique. Donc disons que vous allez dans la maison mère, que l'on a maison mère peut qu'on de Maroc. Tant on a une surtout aujourd'hui. Et na kozonga na yo. Est-ce que c'est très facile à réintégrer les sous musique? Il faudra le dire comme ça parce que concurrence, la musique comme moi, ma casse mingi par rapport au jeune âge, les jeunes, oyo, yo tikakate, au kuti bango na minute avec le succès et tout ça. Et AJJ Kozonga, tu penses revenir si facilement? Ndengo moneli maramba on dengezo kende. Oui, moi personnellement, tout à l'heure, tu veux me dire que non, aux Hollandais d'amour. Comment tu as senti Gidamour? Déjà, c'était waouh. C'était waouh. Ouais, c'était voilà, très bien. donc, pour nous, il y a 5 ans en préparation, nous avons maître. Donc, on a des lèvres, on a succès, on a des dégâts parce que nous avons des dégâts, mais bon, en fait. Donc, succès est un peu différent. Ah, tu dis, vous avez maître en fait. Nous avons maître. Bateau, tu vas bimi, mikolo, tu vas élève. Na lobby na motuti na lobby que naza maître. Donc cela veut dire au tient na mode à succès naza kutu ya grave parce que ba succès oyo ngo nga na usala autant la ngati na bano yo so sangale msule lopi ba otika usala ngote
Donc en fait, l'expérience compte, d'accord? L'expérience compte, mais tout mes campés, Koba solitude à l'agréable. Na aucun un peu moins direct na yo. Est-ce que kofanda na yo oyo a jeje ozwa kitan ya kofanda au kenda Maroc et tout ça et au sentir na yo mon côté que moi musique angwe komi kozala un peu moins compliqué a jeje na lelo parce que na kala otikaka ba musicien en fait on a to marché ba monter à jeje to pesa ba wera son na loba na ba très bien ça là ba o akoko sala rivalité tout ça Si on tout à l'heure non tu sais que non expérience monter compter mais tu so tinga na ba pecha lelo anze mo gutu zo beta ma mwana botami babeti maboko nzenze kunzenze botami babeti maboko nzenze kunzenze bebe alelo na kala bakokana te nzenze kunzenze ah merci pardon merci koyo eza pe bisote batoto otala bino yoga toge beba botami babeti maboko botami babeti maboko lelo na kala bakokalaka te botami babeti maboko mais vois ngoka ya kala yango oh ozongisu na makamakala ngam naza lelo ubesu zomona teke ntango oloba kikala na biso na kilelo ya différent donc biso tozalaka na kala donc de génération en génération mais pourquoi frère Nayo Didier Lacoste pourra peut-être tenir le propos en disant que les lots au Kokalisu Makambouana parce que les qui s'abattent pendant que oh on a mon eza makambusu yo mon me pèse réponse en fait yo mon me pèse réponse oui surprise ma au monité organisation oyo est-ce bango bazana Lacoste na lobby mutu te bango bazana na tangi comme Lacoste parce que c'est lui qui a tenu voilà, ses propos azana organisation oyo. Toi tu penses que nous sommes là que on a nos bangs. Peut-être le bango peut-être na mono ndiro zo s'abstenir. Donc la ligne de s'en charger n'a été parce que ala moké trop peu ça va on tenter tous les jours trop peu ça va on gaz. Toucher bato makambo na bité tant komela ki na mato lo bakini aleki satana e na komela mela lelo makambo wana tout ça c'est autant on aleki satana na komela mela ya bando sani pour les longs toi aleki satana komela mela leki yo donc mateke siko yo nous en marque notamment aleki satana solo organisé Street Vanda, Statia Marambezali, nous avons l'instrument, nous avons complet papa. Si vous voyez mutu ana lexara tangote, ya romela ba kisi ya ba tamaboma. Si vous ka santé wana munene wazo koma lokola bidon. Ah ouais. Abet. Ba mela ba kisi ba tamaboma. Na yebite nga na lobby. Etika lit. Yo tuna na monde. Na lobby. Est-ce que eza jalousie, to eza les APK normal rivalité à musique des alaka problème ni bowele la yona la coste pour plus tout comprendre en route ngaza na problème na motote mais sans olingo toucher au comprendre côté nous olingo toucher so vandaka parce que nous on travaille so mais qui va faire voir yo que yo za les kambuto ze lorote donc c'est ça en fait tous les gars na bastige na biso tika tata na mombala va na kwena e na biso tous les gars, place à aller. D'accord, voilà. Adjani Cécile, c'est très important. Il y a que réunir l'utile à l'agréable. Comment on a eu les lots, Boé Adjani?
nakozonga mwakala. Est-ce que tu regrettes de ton passé? Pourquoi pas? C'est ça qui me donne la force. Passer dans ça a force, on a au présent. OK. Yango passé wana et ça le présent, yango talisi ba futur. Au lieu de stati na makam na ngai. Dans les passions de force na ngai. Mais est-ce que batu balinga pe bayeba? Ezaka nini en fait passer komona ba réalité wana jusque là batu ba comprendre peut-être pour loba peut-être pe ça peut explication. Balinga bayeba nini? Le passé à Jani wana komara limbisa ya ko tenir peut-être yango mais au mona boye a Jani bazo lukayo na tomona vidéo mo bazo weranso nazo lukayo ma Jani nazo mona na te na kati ya ba réseaux sociaux sériment bona mona na réseaux sociaux ba boaka na Facebook a Jani alataki bag moro bo ba luka ba kataye na kati ya nini tout ça. Est-ce que Babilo kona nyoso tu ezaki na force moko ya mabe tu ezaki na mutu moko azaki derrière ba makambo wana tout ça auto banda komona ya Jani connotation wana oyo lelo na ba orchestre belé komaki na habité so kakango ke na mutu moko boza la rapper na Jani na ye tout ça te yaza unity ya Weranson et tout ça na yebité na yo moko c'est même la raison on appelle ça qui question ya yeba est-ce que vous êtes fier les passés au retard. Je suis trop fier de ça. On te répéter les choses. Passer dans la force nanga. Donc cela veut dire j'aime ça. Na sepela na les passer nanga. Il y a on ça la force nanga à présent. Il y a on a ina yeba nini ezalaka nini en fait. Je sais pas. Yo yeba geni za geni. A Janit. Parce qu'on n'est Jan nango. Asali ndeni akom na comme mususu. Kanga yo a Janit. Papa. Yé wano mona gina les passer yo na présent. Fitri pe yango to okende siko. Yes. Archi. Voilà. Nakosonga na yo otamboli. OK kotala Weranson. Qu'est-ce qu'il s'est dit en fait? Il y a remona yo lisusu. Wera c'est mon papa en fait. Alomi lobela kinini. Parce que abungaki. Faro zalo tu n'es pas pour le billet nini. Dans ça qui musika. Bon siko ngana webson nini. Tant mon déjà porte ça qui ouvert. C'est ma maison na ke chez biso. Moi, je suis foutu là quelque part. Tant que je suis bembo, ya mon papa na été. Bien sûr, pourquoi pas. Bon, on a ben papa na ngai na tikae. C'est mon papa en fait. Donc on est aux abos, so uti bata na opéro aboti au mon a été. Bon mot. Bon siko. Ngaketa papa na ngai. Papa Weranson a toujours une stratégie plutôt ya kolobara na bana eloro morobo. Ya kobakisela kabana eloro morobo. Tango zongaki. C'était quoi le mot ou atenaki po Adjani ozonga lelo? Exemple non pesanga bakisela nani alobela nani tomba kutana. D'accord. Je prends l'exemple d'héritier Watanabe au hasard Goga Petit na yo pe kaka. Tant héritier akutana kina wer après beaucoup de temps ye mutape ça qui comme tour de contrôle. Pour na ko matisa ko faire évoluer musala na ye. Na pesa ki comme tour de contrôle. Weranson. Apesa nani? Héritier Watanabe. Azana ko musu tour de contrôle. Oui, bien monté. Habité, on doit être parce que nous avons informé, oui, on a passé combo, on a passé combo, et puis à ébicier que à ébicier, ndenge naza awa, ndenge kara nazui eloko oyo, kende tour de contrôle au baluka mokin mobimo. Eloko nini kende au baluka tour de contrôle. Apprécier maloba ya pouvoir. Maloba moi zaki nini, je sais pas. Yango nazolo bana, ébicier lionde ngozano comme tour de contrôle au sala six. Ah, viens ébisage bongo. Oui, rançon. Ah mais c'est normal, ça m'a pas mboli. Yango siko na loba lipa mboli yango, oui, rançon na pesa ki yango pété na retour na yo pour fois c'est pela Adjani. Ouais. Maintenant on a ya qui vient zaki toujours na sengo. Pour zaki appelle na en fait. Voilà. Adjani na sepeli. Ndenga loba na héritier ndé pas loba na ngai. So la ndaki tozaki mibale pour la benga ebiso na répétition. Tu vois, mon inga. Na bon qui effectivement. Tu as vu aussi héritier. Effectivement. Voilà. On était des invités de Weranson ces jours-là. Donc. D'accord. Adjani, moi na liboso à maison mère, ezarana. Evita. Yo ebizana. Bon. Weranson na uti webisa biso c'est Didier Lacoste amona on a Jofa na vidéo alobi yende mutazaka mwana liboso tout ça et Weranson na Lacoste on peut bazo préparer pe album. Ba yo tango ya maison mère expliquer biso no ndenge okutela koza okutela ka bana na maison mère pour to comprendre des choses à la fois. Na toucher côté album. Na ina yeba na likamwa mwana liboso. Mwana nani? Mwana liboso ya maison mère. La maison mère.
ngana yebi te muto aloba nga wera ti wera aloba nani ça etondi mela wera ndenge ba la coste mona liboso na village ndenge idio fa oye pe aza villageois wera son ye muto la mwa coste liboso c'est un villageois mboka na bango idio fa bapesi pouvoir na mboka oyo abotameli za mona liboso na idio fa na village na bango napesi sous charge ya album yo mpo ozala na album mpo baocréer eloko moko neti dynastie weranson kapesi ye charge omoni bino totika tolekako longola makambo moto wana nzela na ngai nga na villageois te ne grandi à Kinshasa coloniser les Congolais ngai coloniser ba Congolais nga po tosola bien fo ozala Congolais mpe na pire ya solo kozala movila te so botamaka bakoto wana eleka te mekana kobenga bacollègue na nga tu tozala na bango bayebi soki type wana mona liboso ya na village na bango bapesi eg na village na bango d'accord voilà tomeka no kosolola sur position na yo parce que Ferregola oyo aza collègue na yo mpe lelo to bato bele mpe bazomituna silence na yo na makambo ya album oyo abengaki dynastie toyokaki ke basengaki Adjani Nzembo atia na dynastie mais Adjani c'est comme si atinda Nzembo te tout ça position na yo est-ce que tu retrouvé voix ya Adjani na kati ya dynastie ngozela boyokanga na dynastie on confirme biso lelo oza nasola non ok c'est une bonne chose ouais oyemba na ngai oyemba na otie mpe Nzembo na yo ntango na bino oyemba cela veut dire okosa mpe featuring okosa mpe vocal mais tozela Nzembo mobile oyoka Nzembo ti tolingi Nzembo ti kuna eza makambo kosala featuring te makambo vocal te yo ye na Nzembo oyembi ti voilà moto yo okutanga na répétition non travailler banzembo voilà j'ai beaucoup de chansons en fait au tremplin des stars ouais nana ngo akomela ko banzembo nana ngo akomela ko banzembo théâtre nga makanisa Nzambe yo mo za écrivain banzembo na prophète de la musique congolaise osa ba kombo combien osa ba kombo combien sozo yo archit moto yambo mais position ya petit frère nayo c'est Léo face ya bandeko belé ya artiste musicien belé o ba oyemba na dynastie ozo ngo na sens ndenge na comprend question na oda ba vie to ba propos ya c'est Léo Scram face ya bandeko belé bazo tia banzembo to bandeko belé bazo participer na dynastie ozo ngo ndene est-ce que c'est un manquement de respect est-ce que c'est Léo azo soit monopole moko na ndenga dynastie pendant que bato belé ba comprendre que Ferregola nde mutaza numéro 1 à Nzembo wana ya dynastie yango ya salini pourquoi zo tenir omoni Bin Clinton a otiko leka aleki na ba émission alongwe dynastie à cause de Cléo azoloba banana lo ibon Bin Clinton abia longa cause de Cléo mais soya lobi na bino za longa pona Cléo neti ngape na sepela neti na omone babe aussi le azan likambuta abisé azo me mafere na ma ya ko me mafere na ye no leki afere amano faire na nzela ndenge parce que initiative déjà affaire akolinga te makamne ke na mbriema po Cléo mto osama mbwana non eza mamba Cléo te eza mamba affaire donc voilà et que zongia na minute ezo yinda Bill Clinton na Cléo nga ebiti mto apprendre nga uzaka wapi uzaka na bonga sona za funa landa makambo boyo na moyo na ngaka teke na Holland na koleka na ngai po esepesa na ngate siko na Holland na mpona yoka ni so pesa rote ko na yoka nini papa c'est la kolanda bangote ba rêver ya kolanda bangote bishop ba rêver d'accord Adjani Sesele un grand merci na CG Toussé vos Kota Zali Bambote naye Kota Zali CG ya orchestre tremplin de stars nakati ya tremplin de stars
toyoki mwa batete mosusu mpe ya baartiste ya bauti na baorchestre mosusu baza awa zuzwi neti ndeko mosusu mpe na oraki autaki pa fere tout ça. Est-ce que ebebisa relation na yo te bayebisa yo baza baartiste mosusu bauti mpe bafere baza nayebi te mais so azala ye kuna tiki na ye na tremplin de star cela veut dire sika moi na ye kuna mambo ya nango pepele te approché na ye bishop Monique kuna eza nango intate oui parce que mutu nga place na travail makambo nanga eza vrai et c'est tant nazangi na maison mais yo soka nga na longwe na quelque part Jamais. donc na vida kaka kuna parce que c'est mon orchestre en plus misa bata de la forêt il y a maison mère mais il y a les rois de la forêt privé ya ngai kosala peke ate yo tie pas frère na ngai il faut benga ta frère na yo bapo nini mwana lungu parce que nazwa ye pe na ndenga musique bosi babengana ki ayo lokoti na yo nga lingana nga bongo pour a eza tremplin bastar nde mutu baza a un jour à l'autre bango ne bastar voilà vous êtes déterminé en salle bastar hein. Mais bien sûr, parce que nous avons un roi de la forêt. Pourquoi pas dans la salle à Bango? Vous comprenez que le premier plan dans la marque single, le petit baïmit. Mais le goïste est abattu, on a battu à tante. Banda, banda, il y a banda, banda, vous avez bongo, vous avez combien? Tu mets tout que notre zone, banda, banda, vous avez moko. Usala nini, uzwa nini, elakisa yo nini. Siko bana batu, bazala te. Mais tandis que yo ba epsa yo sala boy. Obimi pe mokili seni. Siko biso a tremplin de stars. Tokomi bimisana entre nous. Voilà. Waneza liloba bien. Bien sûr que oui. Ton nom sur la bon parce que mambo nga sala né moi. Ouais. Dynasty album Oyo, ils ont réunir ezalaki justement pour nous réunir kaka bana wenge bien même que Mkolo Vision a élargir vision na ye batumso pe bakoti neti tomoni présence ya Soleil Wanga tout ça. Si aujourd'hui Fally Ipupa t'appelait à Diane pour une collaboration tant que moi na wenge oyemba na mon quartier latin vous allez le bienvenu par là. Mais c'est un frère, pourquoi pas? C'est un frère, non? Ah, bon, rappelle la relation bien. Cause en relation ou pas, c'est mon frère. Tout ça, c'est un dialogue. Solo, un dialogue. Donc voilà. C'est pas que non, le quoi, toi, en relation, ou bien c'est mon frère. C'est un collègue du travail, en fait. Ça va? Aujourd'hui, vous avez compris que le featuring entre vous pourra changer les histoires. Pour le Nineza. Moi, je préfère sortir comme ça, au moins, na beti baji d'amour. Petit bassin marama. Yo gino ma plan on tia. Et qu'est-ce que tu n'as pas featuring parce que nga so na bika na zana posa mutu mo ba ya ko yemba ba yemba mo mipiko. Nga netika moi messi. Beso. Voilà. Mais ça quand même échange échange culturel, ça pourra amener na ba horizon mususu. Et ça bien. Mais ce que moi je préfère pas. Nalinga ngo penati. Nous ko koyema na dynastie, ça peut échange. Si, koyema na dynastie nga na nzembo na na koti nzembo na na dynastie. Oyemba yo moko te boyemba na faire. Attends papa. Oyemba yo mto lobi na oyemba na faire. Boso na bina oyemba na faire te. Na lobi na mutu musu to yemba. Et c'est obligatoire faut na nzembo na faire. Mais c'est album na ya za libanda ndé. Non. Boso ka sara vocal na nzembo na. C'est normal. Oui, ce que soit yembi na ngai. Na mabiala pe ba yemba ba mi balé. Je pense que cause à l'endroit ils ont pensé mais ce que soit bon moté. Ils ont pensé na. C'est logique ces albums na. Yo métier logique na mutu ya mabiala parce que ils ont pensé ça yoti. Est-ce que vous comprenez la chose? OK. Voilà. Featuring ko yemba na mutu ye mon falinga. Ande nzembo ngana ko sala. Na yemba on a Berveli. Na yemba on a la Koda. Lelo na kati ya Congo on pensera koyemba nani vraiment sincèrement. Na monanité. Na batutu bazala. Na monanité.
Arrête. Comme je te dis, non? Non, mon aide. Nous avons un tremplin de stars. Bandego surtout baza awa de kende zonga. Non, na monani te. Pour soi monani na luka ya to yemba. Da so bengi mutu te se ko mona no mutu yemba na. Non, na moni mutu to yemba na été featuring. Ah, tu as mutu passi hein. Oh. Et puis non, mutu passi fort. Ouais. Oh, soit na archite. Aux archi à sol. Maina se. Mafuta likolo. Tande zo tepa tepa. Koto mona huile. Koto kuna huile de frein. Ya mbila sikwe vandi wana pesi rouge maki. Makila. Archi en tout cas, dans un aposa, yo mon côté. Mais parce que moi cœur mon boy, tremplin de star, bandeko ba yo kabango isusu. Et ça la vie. C'est pas mal tout ça la cœur, on a pour se peut évoluer, tout continuer la répétition dans biso. OK. C'est juste un jus d'amour. Jus d'amour, mesdames et messieurs, pour faire plaisir à Boss Pablo Kini, le véritable déclarant. GNI Construction, Guélor, Nodi Pepo, un grand merci à toi. Paolo Monga, Yaya Baleki. Bolingo, yangana matemo bindi mama Arise mulenda bolingo eza lokola mbeli bolingo eza lokola mbeli bata kolona ngote sans imprimita bolingo ekokokatela yo mitsunye suka bolingo ekozokisa yo moni ye bozaba bolingo piaza diroma ye moni ye bolingo yanga na hérité vuki ye La coda. 10 ans d'expérience na bolingo na yo, jamais sabati. 3 mois ya pamba na sali 4 jours na bomi sembanda. Major Asiliki, abo tolinga bateni. Mon colonel Patrick Etiongo. Papa, me bondia. Bishop Ajani, papa motema ya mami yu boindombe. Bolingo, yanga na Frédéric Kiese. La Prada. C'est fini. Berbe chante. Héritiez-vous qui Sam Koukou le nécessaire à Londres. Oui, Congo musique est ici la terre. Congo musique est ici la terre. Il y aura un jeune garçon. Ah non.
problème te mais sikoyo adjeje po tokende vraiment kochite na tika ope basoldat baza bien banzembo ya kitoko ya pas un producteur nsima wana mpona kobooste lisusu eloko soki oyebaki koloba te soki omiyebaki koloba sebe se Mathieu Mobindi patron Brisele c'est Mathieu Mobindi patron Brisele eza basurprise donc producteur bazomona na te mais yo ajani oza na producteur ouais, il s'appelle monsieur l'ambassadeur. Ah bon? Son excellence c'est Mathieu Mobindi le patron en Bruxelles. Si. CBC Mathieu Mobindi. Quand on bouge mais contrat na bino ya production eza ndenge nini parce que batu artiste belé toyoki ba témoignage ba obanda mais après comité contrat on a respecté. Est-ce que les clauses est bien fait? Papa, c'est Mathieu Mobindi le patron de Bruxelles. Tout à l'heure au monde on a convenu à Makambo ça selon ba projet. Nous sommes au sol là on boit. Biso to abata bilembo parce que les images restent bilembo. L'image est là que ça ma. Bon ba na ba instrument. Jamais. Voilà, na mona écoute là ça qui ont déjà pas mamélé là. C'est cool. Donc tout là que ça biso to aka surtout te mettre en épreuve to solo. Biso solo bon. Mais yeba que nous to na force au ça. Ça producteur na sima na biso ada makasi ya j'écouter. Si. Son excellence producteur mazo sombela bino ba instrument et balani wapi na production parce que je crois que sponsor. Il y a des sponsors mais sponsor producteur. La sponsor producteur. Nyon soza na nzoto na. C'est son emballement. Azako somba, azako produit, azosala tout. Azoka bape. Yewana. Le patron silencieux. So sali ba aventure milelio tout na nyonso yanga. Yo kaka. Mais yo. Oyo ndimi. Udi ya kusabalala. Liana yo tala. Ma chouchette. Voilà, c'était la surprise. On ne peut pas prendre beaucoup de temps avec Adjani Sesele. Un grand merci à boss Cédric Iteka, Motema ya Sarah et Aleda Teka, Nakatia Nini, Nakatia Luanda. Un grand merci à président Papson Makunji, le boss ambassadeur Christophe Muzungu. Christophe Muzungu, l'ambassadeur. Paolo Omonga, Yaya Baleki na Irlande, un grand merci à toi, Djibril Ndombe, Casimiro, Motema ya Nathalie Ndombe, et puis papa na Claudia, Nondi premier Silisi, Pablo Kini, Anter Bomba Ndomba sur Sengaki, Adjani Sesele, Anter Bomba Ndomba sur Boutou Kidi, Sesele Yeyo, Tremplin yango, ngala silatina kitina. Nakolo balangate. Appelle kitabo. Nakolo bate yango. Kabo. Tremplin de star. Oh, et kitabo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.